Likambo ya kokamwa lisolo oto kosola lelo esalami bongo na Congo Brazzaville na chambre d'hôtel moko bamoni kaka mama moko abimi mbangu mama baser oya po wana na boulanguette na dra ya hôtel abimi na libanda comme na prince na makadam amoni mutuka mo etelema ki wana chauffeur memanga na hôpital tanga fungolika porteur boye mbala moko drane kwe asali kaka na bilamba akufi à côté les mains. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tangu bila ekoti agmati likolo basaki na jeune garçon wana amonanité et loko ine leki kuna bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que ba laisser poison ba badaye ko sala incantation ye na garçon wana bagade ko kutela kuna ndenge nini asalaki mwasi ya libala to ndenge nini? Est-ce que mobali abimeli bango kuna? On ne sait pas. Yangona toko développer yango émission bisona bino kaka lelo awa. Toti kala makambo wana pour tolo baboye esalami sika boye na République démocratique du Congo précisément na Lubumbashi et pa wapi après 5 ans ya fiançailles jour ya mariage et après nuit de noces mobali aboyi mwasi na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Aboyi pour na nini? Et le roni elekaki ndeko oyo a expliqué on la ki bongo modérateur to MC a fait touane et pesier passe ya kosakanati. Je suis contacté pour animer un mariage. Bien sûr, en tant que maître de cérémonie, j'arrive, super soirée, des beaux mariés, ils étaient jolis, l'homme en veste, la femme magnifique, des beaux invités, un cadre extraordinaire. C'était magnifique cette soirée, je me suis donné à fond. Mais le lendemain, on apprend qu'en pleine nuit des noces, c'est en pleine nuit que l'homme demanda le divorce à sa femme. J'étais ébasourdi, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qui peut briser 5 ans de fiançailles et un mariage aussi extraordinaire dans une nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Toti kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to kene bongo na Kasai central et pa wapi batongi marché de réconciliation marché ya munene na Chikapa marché wana en tout cas kitoko ko sakana tebilo ko ya boinde to lingi ba œuvre boye se réaliser bande ko Chikapa rien envier tala wonze kitoko lokola bâtiment supermarché to nzo kaka marché ya kitoko boye esengwa botala eloko awa to na kati ya wenze neti na kati ya paradis o bozo moni eza ba poubelle kuna eza na entrée koto eza salle munene soki ba salle d'attente soki nini ba bureau eza nango ebele hôpital eza na kati bureau ya la police eza na kati donc eza nango bien là boya ko se souscrire et si et bandit déjà mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamie Stone, nous sommes sur
Meya Street 183, Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokoye masolo epai wapi tokuta na ka pona kobeta masolo bia makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général ne na loba à chaque fois. Mingi ya biso batu ya mangala ya batu ya mangala salaka Congolais ya Kinshasa te kaka ba Brazzaville te kaka ba Angolais te mais tout le monde alobaka lingala tala émission na bino yango yo yango na senga kana ya soko koti eloko ya liboso yo soki oza abonné aimer vidéo et puis au partager soko oza abonné ti ya batele lien oyo yo s'abonner liboso ya to s'abonner et puis au fini like au partager ya boaka ba émission partager na plateforme ino surtout Instagram ya boaka TikTok Facebook partager pour masolo auto betara awa peut-être yo au moins intéressé au thème et ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala. Là nous continuons à remercier notre sponsor oyo aotaba moyen pour l'émission Salamaraboye Michael Josh qui nous supporte matin, midi, pourquoi il continue de nous faire confiance. Merci à vous Michael et Josh. Yango pe na senga la binon de ko soki ya solo olingi émission oyo continuer soki ya solo olinga ka papa fiston papa Sedek kota bongo na site ya Michael Josh commander quelque chose on a ba t-shirt à kitoko ba polo à kitoko boye pour na ba o ba sana été au côté au gozwango na ba moins cher op ba bani déjà hiver tope winter en anglais yo koti ba blouson zali biloko nyonso oya cher ba montre ozomona boye ba montre Michael Josh ba montre ba catégorie nyonso tout ba montre ya water resistance c'est montre oyo monet oyo na ko plonger dans la piscine na ko soko na ngona ko soko beaucoup et ko ça eloko mo ko beba te pour ça water resistance o combien donc et ça va montre nyonso op ba montre normal ezali kota pona eloko yo linga ba chaussure nyonso tu ya kitoko ya Michael Josh ezali wana tika to pesa matondo na le prince de Barcelone Eric Shimanuka o combien Eric Shimanuka mbote na yo sikozali un prince à Barcelone kasi ya mboto beta le solo oyo to ko beta lelo epesi batu mutu ko so na niveau ya Brazzaville mama asali kaka debout akufi à côté lema et au problème nino mama akufi à côté lema et pendant qu'il n'engene qu'est-ce qui s'est passé to ko développer yango kasi liboso yango tika to pesa yo information moi muke ozalongo d'information quand on peut le après-midi à lelo toko banda bongo na Chikapa na République démocratique du Congo précisément na Kasai central et pas batongi marché munene kitoko ya kosakanate ba kobenga ngo marché ya réconciliation et pas bâtiment o bali komona wana bâtiment oyo ezali usine te ezali compagnie songolo te ezali pa na Kinshasa te ezali na Afrique du Sud te ezali na Congo na précisément na Kasai central na Chikapa et pas marché kitoko na kati dango moni tala penado ki condition kitoko ya kotonga boye et ça la kanango mabete ça ka malamu problème ça la rende ko maintenir yango entretien dango ça la marande ni la ko lika ke administrateur ya marché oyo ba kozwa so nango makasi pa li bijou pour na bana ya Chikapa landa bana Chikapa bozawa bana nyonso Kasai boya otala eloko basali na Chikapa balobi ke Congo mobimba à part Chikapa ndeza na marché oyo so boyi osali ya yo mokili ovandi marché oyo eza kaka na Chikapa na komina Dibumba
bakomi yango marché de réconciliation awa ata soki oyo ozokana na motu te okomi awa bokomi bomoko awa nde entrée ya wenze bokoti wenze botala oyo eza babiro baappartement ya bato na bato wana naza kuna te oyo nde marché na biso eza propre moko gu ata eloko ekwei na se olokoti yango bana misala baza soki olengu ba eloko ekwei bango bakomboli sur place donc bopeto na bopeto likolo yango mpe hôpital eza na kati bureau ya la police eza na kati donc makambo tout ok tant nalobi ke ok merci beaucoup Fatiba mpona eloko asali na tikapa précisement na Kasai botala eloko awa toa na kati ya wenze neti na kati ya paradis oyo bozomona eza bapoubele kuna eza na entrée oto eza salle monene soki basala d'attente soki nini babiro eza nango ebele hôpital eza na kati bureau ya la police eza na kati donc eza nango bien la boya ko se souscrire esi ebandi déjà kala awa tozaka na kati ya marché botala kitoko ya eloko nga moko nazalaki etone ntango nakomi bisika na bike nga na mimonaki neti na Kinshasa nzokande naza na province na tikapa na kamwe eloko esalami na tikapa non na kamwe bandeko ya tikapa pardon totikala kaka na République démocratique du Congo mais cette fois là tokende bongo na Lubumbashi epai wapi ekamwisi batu ndeko akope témoignage ya koloba yazalaki bongo MC maître ya cérémonie epesi ye mutu koswa na ndenge nini bandeko basalaki 5 ans ya fiançailles moi c'est mobile fiançailles quand ezalaka fiançailles et jour de noces jour ya mariage ndeko azalaki maître ya cérémonie MC. Les mariés étaient très bien habillés, salle kitoko, décoration, kaka ndenge zalaka. Après mariage, bakenaka nuit de noces. Nuit de noces, ezali sika o bayebaka soki mwasi azalaki moseka to alaki moseka te na ba coutume beloko mona na tango wakala bana basi bana ko bala bongo ba moseka. Est-ce que okomi? Bokomi hein? C'est que bien. Okomona muso bako so batandi dra ya pembe na mbetu. Après fête dans sa fête il faut mona batashi ya makile ezali wana babaki opena atalaki ki moseka solo kasi soki bamoni yango te ezalaka problème ndeko oyo bakena jour de nuit non après fête ya mariage bato balie bameli kudi ya kufuluka bakei sika babotango bakei après nuit de noces mbala moko mobala bengi ba famille non na lingi su mwasi oyo te na boye poni no boye mwasi oyo atalaki moseka te ya mukina na makambo bana basi wa mikro babanga sute okutani na mobali yo moko batuni yo tosi mobali osali moseka moseka akoma mibali nde balengelaka moseka bra moseka donc nakolia pena bude na compte neti shawama nakolia pena musuni lokola shawama nakolia pena bude do veut dire misuni akongoli ya misuni veut dire quel misuni ya ngombe misuni ya ngombe tu ya mpakasa mwana mwai asala ba dépense talaka sokosi pena moseka trop sûr pour apesa ki bantaba ya mama ya papa nyonso to abe ça va et puis basi yango nde basalaka o bakosaka ndenge wana okomona ami kotisi ami gumbi lokola c'est comme si ye pena ayebi na makambo ate innocente mowei nzoka aliaka na ye pilipili est-ce que bokomi aliaka na ye pilipili déjà ndeko asali ono ndeko simba bwe pe mweza na kasi mwasi na ngai na osala lo ba dépense toko za na yo na kobayela yo ata bisu ata mbala moko kakote ngafo simba ngai il faut kaka olekisa mosolo ndeko pa bino sa premier ate abeti abutu abundi alekisi moso ba pesi nyonso tu jour ya de noces bwe azali mosekate ndeko aboyi et pesi pasi ndeko azali maître à cérémonie abino ngala kotika boyete baboyeni akeko luka mobali atunie me ndeko yaya bosali mariage kaka lobby nuit de noces lelo yo oboya mwasi qu'est-ce qui s'est passé c'est vérité mon cher ami na boyi mwasi oyo parce que esaki ngai azali moseka nzoka tango toke na nuit de noces azali moseka asana ye moseka te do ye aliaka na de pilipili
Vraiment yaya eboko likaba pasi yango wana eza difficile na mokili oyo omona mwasi ya moseka bazoko bandango na âge donc soki eza mabe bana bango bango âge ba 16 ans déjà ça bandi soki kutu mabele ki ba 10 ans il paraît ba misusu ah bali ko tangisa wana ba classe déjà ba ko voter loi surtout dans les pays développés comme la France ba Afrique du Sud wa bana bana makambo na partir ba 10 ans eh au moins on a fait expérimenter corona ba parent tout élément yo so boya mwasi po na za yemo sekate habiter na boye te po za ki mo sekate waza un problème te mais du fait que y a bomba qui se crée wana kosingai qui a ça mo seka a exiger ngai que avant tout ça la fête il faut na bala yepo azali bongo moseka to pesa bloko pesa apona moseka mais na ko découvrir que azali bongo te du fait ya ko bomba secret wana akoyi ko sala ngama be soki na continuer na ye ya nga na boyi ah mais muto azala raison soki azala ka yo longo sani abi soka yebisaka ngai ke azana ye moseka te denga na tuna ki yete ye moko na masolo awela kinini yaya awela kinini. En tout cas, bato mukibana makambo yango toko mona ba film suso mona jio ba ko fandela ba benga onini ba permanent ngadati soki permanent de sodium avandeli yango pona kaka ndiye azonga pena moseka ya totika ba pratique wana pasi ya kosakana te tala sikaboy ndeko azaki na ma position na Lubumbashi tokotanga kombo na ete moi katuku bien te bane ko mona na ACP ye muto ACP ya mobali ndalingaka mwasi ah monu na nzela sepeli na landi yo a solution ndimi et puis me ba le bele ba yebi na ngodo 95% ba yebi ke basi ya moseka ba saka souté ba rare ata ozomona mwana moke fleur lâche fleur 15 16 17 18 19 20 oye asana ye moseka te yo moko yebi na yo OK pour lingiye po et ça ba circonstance monsieur ba ko ba moseka te ki moseka longo rabango pour la peut-être pauvreté et surtout la crise oyo na Congo dans le monde entier na découverte Android quand les alaka pona omona ba film oya ba B1 oya mikolo et ça difficile comment na wapi mais sikabwe ata opekisi mwana na ba téléphone ba sana ngo donc partout ko beta à côté la ngo donc opekisi ko ça difficile est-ce que bokomi et pesi pasi ya ko sakarate de quoi boyi mwasi et ça la mina Lubumbashi ndeko landana nous ndenge MC maître à cérémonie yemoka eko expliquer ngai pepe singa to malili ya donc yo oraté libano pour rien pona lokuta mwasi ya bongaka na lokuta te ya basi to penie yo to fungola esprit kokosa rambalite bakosa raté soki mwasi ba ebio mutu ya lokuta ezala kama be makasi etika la kana cerveau boye bien etala ko la mibali ozolinga mwasi to oleka koto wana ochaka petite moko misubwe yo coïncidence masa baka betela ngali so papa fisto oyebike na bana olinga ndeko mwasi moko boye chaque fois na leka koto na bango wana e coïncidence ke ngala ataka chemise moko ya carré mais na ataka chemise wana chaque jour te mais soki ka to kutena mwasi wana ngala sala na chemise wana donc mwasi abaye e bimi lokola ngala chanjaka lamba ta chemise kai kaka jour na kudana na aborder ye na sala la même chemise et puis que mwasi na boyanga et puis nga kana golinga hotel chanjaka lamba te wata ka chemise na yo oya carré oyo nzoka bongo te to kutana kana na intervalle e boka ba 1 mois e boka na 2 mois e boka 2 semaines mais coïncidence la ke coïncidence wana ngaso kutana na ta même chemise etikale l'esprit et ça pende ngwana mobala yebi ko sala moseka te basa moseka balaka te andimi yango kokosaka te loba vérité tala sikabo soni baninga bacamarade bayaki na fête balie bameli bayoko mariage esili pona nini pona kosaki mobali na ye ki aza moseka batala za moseka te ata yo moko pasi landa ndenge ndeko oyo azoko expliquer. Il est samedi. Comme de coutume, des milliers de personnes en ce moment sont en train de se dire oui à la commune, à l'église, pour la vie. Mon vœu est que ce soit un oui pour la vie éternelle, que votre amour soit éternel, s'il vous plaît. J'ai vécu la pure déception, la triste histoire de mon parcours, même si ça ne me concerne pas moi. En 2021, un couple divorce le jour où, lors de la nuit des noces, après 5 ans de fiançailles,
ils se marient, lors de l'année des noces, ils divorcent. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en avril 2021, je suis contacté pour animer un mariage. Bien sûr, en tant que maître de cérémonie, j'arrive, super soirée, des beaux mariés, ils étaient jolis, l'homme en veste, la femme magnifique, des beaux invités, un cadre extraordinaire. C'était magnifique cette soirée, je me suis donné à fond. Mais le lendemain, on apprend qu'en pleine nuit des noces, c'était en pleine nuit que l'homme demanda le divorce à sa femme. J'étais ébasourdi, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui peut briser 5 ans de fiançailles et un mariage aussi extraordinaire à la femme que je voulais, à la femme que j'espérais, à la femme que je connaissais. Donc j'étais face à une autre personne. La virginité, c'est vrai, ça a une valeur, mais le fait qu'elle m'ait trompé, c'est ça qui m'a fait mal et je ne pouvais pas décider 2 fois, c'était le divorce. Tous ces critères positifs que la femme avait, parce que pour arriver jusqu'au mariage, il y a des critères. Il y a des choses qui te poussent à... Non, c'est elle la bonne. Elle est peut-être compréhensive, soumise, elle t'aide à travailler, elle est travailleuse et tout ça. Tous ces critères-là qui ont poussé l'homme à aller vers la femme, c'est juste petit mensonge à changer, à chambrer la vie de la femme et de l'homme. Alors, ce que je dois comprendre dans cette relation, dans cette histoire, c'est que, disons la vérité. Un vrai mariage, une vraie relation est basé sur la vérité depuis le départ. Parce qu'un petit mensonge pour embellir les choses vous coûtera cher. Et ça, c'est la pire histoire que j'ai entendue de toute ma vie. Alors, je conseille, ou bien j'exhorte tout le couple qui se marie aujourd'hui, qui vont se marier demain, après-demain, la semaine prochaine. Mariez-vous bien, vivez longtemps. On a besoin de voir l'amour triompher dans ce monde qui est rempli de guerres. Que l'amour triomphe, que la vérité triomphe. Plein de belles choses à tous, Spectre Boss. Check. Voilà, je crois, Bandeko était Abino. Moi si abongaka na lokutate, est-ce qu'au commis? Au commis, hein? C'est que bien, on est ensemble. Voilà, Tosalaka est fort, Tokosaka Mukie. Et ça difficile, tu peux ça, papa Fiston, papa Fiston, tu peux pas ça rater. Ça rend automatique, ya, koko ça msusu, et ça laka, n'a pas moyen au kosi là. Au kosi, et ça n'a moins modéré. Kasi yo to kosa, ozo kosa alay mutaka, y sangam na, di kamuloko la kimo seka, yo kosa kimo seka nengi yeb sangay. Pour la souka nango, bako découvrir kaka. Yeb sanga penata yomoko. Siko yo kosi ndengo wana, tant ba découvrir. Au monte que, ba cherche dans ce sili, hein? Voilà. Au combien, hein? Est-ce que maman chouchou qui seka? Au combien, hein? Maman chouchou qui seka, au commis? Au commis, na Cape Town, na Mada City. Kenda randengo wana, maman chouchou qui seka, motema ya maître Tomo, na Mada City. Au commis, hein? C'est que bien. Il y a un solo oyo sur l'ensemble, tu réfléchis à haute voix, les cam oyo ça y bon na Pointe Noire, pardon na Congo Brazzaville, tango batnelinga image o na bi o. Maman oya telemi to ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutu akufi ya kotelema. Basi ya mabala, ba mama o bazwa mama solo, ba femme d'affaires, ba mama tekara la wonzi bazali makambu ya kosakana te. Qu'est-ce qui s'est passé na maman oyo? Maman oyo d'après batu hôtel, ba kotaki na hôtel kuna, bazalaki s'occuper na jeune garçon moko boye na mobali moko songolo. Ba kotaki na chambre, bazalaki na chambre, ba moni kaka mama oyo mama ngo eta mwana mwasi ya tunda banzuto alingi ya boma mama ngo nzoto pete tonda doki ba démarrer déjà mawa trop do libumu de ce accordéon moi été ya so lingi vidéo to tchango na groupe na bisu ya ba gold gold membership of la radio locale ba membre d'honneur do vidéo to rotila nguna ba to tchango ezate omona mama pedado mama mukolo ndenge a neni na bilamba akufi debout bato barobi bamoni kaka mama abimi afiniki drako azokita mbangu d'escalier abimi mbala moko nini boyebo amoni mutu komeza hotel mana fungoli porte ayeb chauffeur wana memanga na hôpital tanga fungoli ka boy alinga kota ba termi ka boy debout wana fulu mamoko asali kaka na bilamba do drane koi ka ina ko na kaka mbala moko salite na masuba mama akufi
Si on se demande, maman wana akufi nini? Tout ça la analyse, tu réfléchir à haute voix. Bon, na kati wana. Soka taki na jeune garçon. Babande ko sa ina kati kuna. Elo de bande ko sa na kati. Maman wana asa femme d'affaires, ateka na wenze, asa la business to. Est-ce que maman wana asa marié? Toi asa marié, tu supposé qu'il asa marié. Bon, yo femme mariée na hôtel kuna na mobali mususu. Bande ko kene sala nini? Tala passe auto pesa rabibali na biso. Tala passe auto pesa ba famille na biso. Ba ni maman na banga kufi, abaki mbangu na dra ya hôtel, akomi wana asengi ba ke otika na hôpital. Malaboko akufi debout ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça la hypothèse. Est-ce que azaki na moi petit chéri na yemo côté, ba benga ba petit poussin moi katula kiadi na yemo gobo. Ba maman bongo mona non, oh papa dogi bo pikili ki ba okundu ba nzoto tse sire na ngo ko rasuti ya ngwane senga moi jeune moko boy. To papa ke na rana 1 yandi 1. Yango ba maman ba linga dogi ba ke na ba 3 ba 4 ba 5. Mama yo tonda kate. Tana sika boy. Mama on n'a pas couffé la scène. Et ça, la scène, on a couffé après scène, n'a habité. Pour scène, on a couffé la scène, sur mère a bimi, full, on a bimi, n'a habité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que jeune garçon, a basala qui n'a yé, a mela qui est ma plante, a mela qui va la paix, ça qui va encore autre, maman, Joana, nous parlons mouvement, on te pessier, qui peut être question de faire le baranine. Banda mera kama kozwani ya 1200 asa akela so musate za so mama fera lobaka wana talaka so do jeune garçon chiko avec maman na peut-être libérer ba là de degré à colia musuni donc on comprend que non do mero so na lié bien te so na la enseignement c'est qui a ko changa pe l'arté donc moi bon donc petit mo confia to petit on a il faut lia pena plan la degré moko ale pena misuni pour la kaka maman libérer moi quelque chose ce qu'on a habité est-ce que doser les cas qui m'a cassé mais là qui moto a bimi dans hôpital ton nini et ça ba hypothèse to ça on a hypothèse à liboso et que ça la petite chérie là pour to habiter maman on a abimela akimela nini si ko yoka si ko des hypothèses par exemple est-ce que maman on a té parce que ça rango pe au monde aboyé maman wana basuba maman wateka na babonzi ba bijou ba nyuso basala makamba secret na bango peut-être ayoka na nganga moko boye peut-être garçon wana to papa wa ba kina yataki nganga ba osala ba incantation et le ki niveau et pesier moi était maman ba être kimi to ba se maman catiforme akimi bosigo soka zaki makam oyo ya makembe sete maman bangina bolumbu ndenge nini et pesi mbilinga mbilinga. Toujours réfléchir à haute voix kaka. Biso na bino. Toujours réfléchir kaka. Est-ce que ba bouger pele na kati kuna ba incantation ba salaki mama koki angote yango alengaka kima tanga kima akomi na portière wala fongoli portière ale l'esprit bétier akwei kambaki tonini. Moi je ne comprends pas ce qui s'est passé yaya. Je ne comprends pas. Mais ce qui est vrai maman wana kufi. La pena siko tango esali ba geste wana mama tanga kiti mbangu ndengo wana afungoli portière ya mutu ya video ezali tala mama na asali kaka na badra ya mbetu ya hotel wana mama kufi de vous fulfule bina munoko fulfule za poison to peso emo dose l'équipe ma fulfule ko bima na ebité siko soki poison na la télé poison intention nini bon to yango pété pour fulfule le misère des anines to ba beti ba ko beti ba ko sigibota est-ce que maman oya bana ko tricher et que mobile ne anda ko soza mobile ndaku akene ko sala bichebe peut-être mobile timla ki moi ça dékonaka apexaka ko karaté akiko kanga nzoto soka meki akufa on ne sait pas est-ce que mobile ne anda ko azaki lima abimeli bango na katia en pleine action na mobali wasaki na ye alia linga kima akomi na mutu ba betie ko sikibota on ne sait pas parce que tango sa mnengwa mbila yaki tango mbila ye mbila amati na parce que na réception hôtel wana balobino azalaki na mobali kuna mobali ngope
pila musi ya ça mona nité soka la yi papa yi soka la jeune garçon on ne sait pas ba pesi de précision te mais akimi mais ba mati kuna likolo ba kuti so sana biloko nde ba lobi sana biloko ngo siko zaki ba te poison ton ba sale autopsie na nté ba éviter tala makambo yulka ya mama kufi debout kaka boya kufi debout ata yo moko toloba nini mama kufi debout tala passe et puis na éviter peut-être bon maman on se remonte à ça déjà maman mukolo déjà donc et puis maman ça s'appelle Michelin déjà donc il m'a trop na éviter à la dernière jeune garçon en nini donc na so ko expliquer en ngote na bate ya il faut que monter la image wana yo peut sortir l'image pour comprendre on peut ça une idée mais vidéo wana to ko tia encore na groupe ya ba radio lokole membre d'honneur na sekibino so ngo ta groupe membre d'honneur groupe WhatsApp membre ngo ta groupe ya membre d'honneur ya WhatsApp ya radio lokole au bench na privé to ko ta comme ça ba vidéo nyonso tout net ba oyo ma yo tango na public ezate to ko tango kuna. Alors pour dans la groupe wana yebi que ça groupe ya soutien ndenge to ça l'émission boy et sengaka moi ba belé ba unité ba wifi ba wifi bloc belé so wana alors bato ba la groupe d'honneur ya membership wana ba sungaka émission oyo ekende ba sungaka chaîne oyo ekende bas to senga la biso montante abiso senga mbongo te mais yo mo moni ke mo contribuer papa Visto contribution na micro na nga ngoyo pona radio lokole sala boye pona radio lokole moi ba inte ngoyo pona alors émission oyo ekendaka parce que c'est pas facile à retourner émission de mon araboui ça demande beaucoup de moyens biso moko et aussi mbaté mais avec l'aide de Dieu l'union fait la force ça rabino oyo ezali émission to chaîne communauté ya biso nyo surtout et c'est là que ya biso moko te tout le monde participe. Pour moi, solo auto beta ka e utaka pa na bino, bo pesa ka biso beta pour na kufungula batu mémoire. Est-ce que commis? Donc solo comme membre d'honneur gold member of radio lokole o bengi biso ko koti sa yokuna. To sengi mutumbongo te montate me yo moko volonté wana o sunga radio lokole tant soit pe. Net vidéo oyo. Ya pour ce badi ko tinela moto tinanga vidéo to tinela to tinela 1000 personnes vidéo ba date ko kende lo ke mais so ko na groupe wana tango ka na 5 mission to su vidéo oyo o senga de to mami ki wana groupe wana o komona yango o mona mama Michelin nenga kufi debout ngaka musinga mama kufi debout nini pasi nanda bomisi mama akokai semo mama akoki makembe c'était azu yango ya niveau le kitaka peut-être jeune nenga travailler mama mukolo et pesie mutuko soit pemeleki akimi ya okima kokima wana essoufflement peut-être yango akufi debout asali kaka na badra esa okima ndengo wana akimi na badra fala akimi na bilambati siko eloko ni mama wana monaki oyo abosa na bilamba na kata chambre afinikira elamba ya mbetu akitina ngombangu aloba bombe mangana hôpital taka fungoli porte boye akota boye mbala moko aneni na bilamba kutedo aneni na drane ko aneni apise kaka mbala moko akufi ya kotelema pasi yaya pasi. Quand tu es une femme mariée ou bien maman, nous devons apprendre à respecter nos familles. Imaginez ce que yo maman mukolo nengwana ozo bimana petit bitinda na petit moko quelconque petit moko songolo soit disant ce qui papa akokaraté. Mais ça sunga papa. Ce qui papa akokaraté. Ba isa na ba clinique ba la mibali. Mais ma ekuna to batanga usa na ngo batonga wisi basalaka. Donc voilà faut rebenga maman na biso mère rêve na Suisse mère rêve mbote na yo mère rêve ba solution asa ro ba solution yaya ndeko to na Suisse to na Europe to wapi o moni ke papa bo pikili ki ba okundu ba to yate benga mère rêve na Suisse soko na numéro mère rêve te ben senga absolument mère rêve to pia numéro mère rêve ba traiter papa pour papa pena bo pikili ki ba okundu ba so bo pikili ki ba okundu ba nzoto ezonga mais il faudra aussi to yebango ba jeune garçon to papa da ki jeune garçon na nenga ali kokola eza susu ndenge moko te na pesa bino exemple bon mwana bana mikie moi de 12 ans soka zo sala pipi akosala pipi na pipi ne mati likolo eke musika au fur et à mesure azo kola pipi zo poussa na pembeni to mona mukolo ba 40 awa pisera pembeni ka awa
force wana ya chuchuté est-ce que bokomi ba maman peut to les kaka lokoso mingi te to mona yango na France ndeko François akufaki na sel point nini moi c'est ça geni non yo olembisi ngai okokaka na ote eloko moko te baninga na okutu balia bakina kosomba ba lapin na Château Rouge baninga na bakina kosomba ba nkoro parce que ba Congo Brazzaville mobali pa kenda François lisolo eza na chaîne na biso itala makasi François kena somba nkoro soki ba lapin ya melabo azwa mère donc akufa sur scène akokate biloko wana bamelaka isaka ekipaka banzoto ezaka na dose te ya yo mama kolinga olia mingi otondaka pete ale papa ekokufa siko so mama so saka ndengwa so ka monike azoyoka soni pa sa papa se traiter mona bandi ko déconner ko malibanda ko so ba jeune garçon surtout olanda mama mekiri mama muziki mama ke bana mama muziki wana makamoni zalaka po akuta la kama na musique et puis écoute nga papa kuta ko na écoute nga na zakana ma petit poussin nga moko boy petit poussin yo mo sa ke bana ba petit poussin tala sikoyo okomona ba maman peut-être azalaki mama lamu mais muninga mtakosa ki akende ko meka petit poussin ameki boy atenge ba degré ba travailler mère et pesi mutu ko so abma boy kamba ki mama ya mère neni na bilamba akufi debout pasi kaka boy na mokililu makambo ete ya bino. Une femme mariée doit être décente, respectueuse. Respectueuse. Tu as vu que Koubal qui pas acheté, maman Rosa Mukolo, a connu soki mobile ça dans 18 ans déjà, il y a pas de sujet talibino. Mais oyo tiki mobile nandaku, aucune chambre d'hôtel. Na habité. Bon tu connais pas mingi pour la pression. Peut-être moi je rappelle, à ça na mobilité. Atika la bana par respect na petit chéri naie akomi mena ndaku te akomi pas okena ndaka mbalo ate pas ndaku te bakana une hôtel mais la question de savoir amona kinini o mama ala tabilamba ala tibilamba te azuka ka dra mbeto akiti mbangu ndengo wana amoni mutuka boka fungo non bo mema na hôpital ba mena hôpital pour ça nini pour na nini et puis asali kaka a pissé na bilam na moto akufi. Bon, ça peut aussi être que maman est asthmatique. Travaux les cas qui m'a cassé to bato qui sont pas pour parler mon peut-être maman bosse na peut-être. Ayo ko se rappeler tant pe mani ko sala déjà travail les qui m'a cassé akita l'hôpital là que ne reçoit qui n'a habité. Donc ça va ba hypothèse pour to y habiter mais ce qui est vrai que maman wana akufi. Yaya o toloba kite tolobi tala lisolo to bomela kiyo na après-midi ya lelo yangoyo. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission Oyo Radio Loko Télévision yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende o avec moi na côté script. Merci na bino so tout bon ndibiso. Merci na Mamari Naumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage coordinatrice de la chaîne Oyo la femme à la compression commis c'est que bien tout que nan ndengwana. Merci à toi Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci Maman Charlotte Kaputu, moko ya sponsor de la chaîne Oyo. Merci na yo Eric Shimanuka, les princes de Barcelone. Merci, on est ensemble. Merci na bino surtout pour l'andibiso partout bozali. Merci na Tizor du Chombo. Chap chap. Et tara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda
Donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh prix moko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh. So rebino ko na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papaya to soutenir wana mboka est-ce que bokomi c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.